Eza pasi pe mawa balobi tambola mokili omona makambo. Makambo ya somo, makambo ya kobanga, makambo surtout ya kobangisa na niveau moko pas possible. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment toye na couple Mayata. Tantôt le couple Mayata, nous voyons le pasteur Jean-Paul Mayata, pasteur Otobengaka mingi kaka, le pasteur de la foi, accompagné de sa charmante femme, Madame Mayata, Kandenge Toye Bibiso Nyonso, le pasteur de la foi azalaka légalement marié, officiellement marié. Donc yango kaka tobengi couple Mayata. Bande konanga nini ezoleka na couple Mayata, pourquoi Mayamiso, pourquoi cœur brisé. Et d'ailleurs, tant de personnes déjà na mini toyo bazolo bezani ni divorce, to problème, to nini. Et belé abatu déjà batunaka. Mais avant tout kota na mituna penza ya batu et kozala bien na nous na ya ko sensibiliser batu o nyonsoto. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible, chaîne ya ba analyse et pourquoi pas chaîne ya ba information. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bande konanga kandenge na lobaka nanga chaque jour. Ezalaka bien ceux que tobeta masolo, ceux qui mama Étoile Inès TV azobeta masolo, ceux qui mama ba news azobeta masolo, tozalaka surtout et encore ya kovanda. Soit penza kiti na yo bande konanga vanda. Tia-moi mai na yo pembeni, tia-moi jus na yo pembeni, tia-moi sucré na yo pembeni. Côté mosusu kandenge na lobaka balia kakaka car on ne sait jamais. Bande konanga ba surprise na mokili ezanga kate. Yango ezalaka bien soki l'opportunité se présente de manger, il faut manger. Donc je vous prierai surtout de bien manger, de bien boire, surtout na système moko ya kitoko. Bande konanga ebele abatu batunaka sikoton tolandaka yo toliaka nini. Bande konanga na kote ya kolia mutu na mutu azalaka na bagu na ye. O nyonso ko préféré que non na émission alelo na kolia nanga bongo yo moko kaka ozoliaka ozomelaka kote mosusu matisa pe volume kote mosusu kandenge to salaka partage na 5 10 15 20 personnes na WhatsApp na yo na Facebook Messenger bande konanga na ba stati ya ba WhatsApp na yo. Et que ça la biso kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bambo tenanga na moi quelques personnes ba o balandaka Étoile Inès TV to ebike boza ebele o bolandaka biso na système moko ya bien mais to pesa moi bambote na quelques personnes ba o to mona ka penza mingi na chaque émission ba se manifestaka pamba wana na pesi bambote na ye moko linda bukulu ya balinda mwasi Nzambe mwasi moko kitoko na benga kaka la tantine internationale dans na système moko ya kitoko bambote na yo linda bukulu na pesi bambote na nga na ye moko mama Vicky Mbonzo depuis Sénégal bambote na yo bisika nyonso zolandaka Étoile Inès TV bambote na ye moko madame Judith Diampo Visa depuis français wana na pesi yo bambote na système moko ya tokos bambote na madame Christine Lonongo depuis France na pesi yo bambote
Pourquoi pas Maman Myriam depuis Belgique surtout. Na pesibino bambote sika bolandaka Étoiline Inès TV. Bambote nanga na Maman Germaine depuis États-Unis, Maman Vicky depuis États-Unis. Na pesi bambote na Julia Mananga depuis Angola, bambote na Yemoko Pasi Kalonji depuis Lubumbashi. Bambote nanga na balandi nyonso ya Étoiline Inès TV ba o nyonso basepelaka na Étoiline Inès TV. Na pesibino bambote na système moko ya tokos makasi. Bande konanga news en vrac, information surtout en vrac quand ndenge to salaka ezalaka bientôt za la paix informé na système moko ya kitoko. Quand ndenge to yebi ba élection na biso kala mingi te tozo kendo voter bande konanga ba candidat surtout côté présidentiel tozaka na 3 candidats yango basengi na peuple congolais chers compatriotes to fongola miso to yeba nani toko voter. Ce qui to koti na ba député national provincial bazana bango kilia ya turoyo na batu oyo kutu kokoma ba kombo na bango bakoka te mais ba postuler na bango. Alors tozala éveillé bande konanga car l'heure est grave na système moko ya kitoko. Et du coup toye ko vanda kandenge zalaka baye ko mimela biso ba photo na ba vidéo ya couple Mayata. Ya couple Mayata toyebi pasteur de la foi aza parmi ba grand pasteur surtout ya République démocratique du Congo. Pasteur de la foi aza parmi ba pasteur oyo ba te ya kapenza liloba nzambe na busolo. Aza pasteur moko aza na ba qualité ebele ya kibo pasteur. Aza pasteur moko en tout cas ebele ya bato ba presiaka na pasteur de la foi. Humilité ezalaka tellement ebele na côté ya pasteur de la foi. Lelo tomonaka la plupart ya bato soki ka nzambe a élevé ye mwa muke bomona orgueil ekoti, même par sa façon de parler, akomi koloba neti azo gagner la batou, mais ce n'est pas le cas avec ses pasteurs. Humilité toujours, un pasteur social asololaka bien penza na batou. Ya pasi eza komona oyo ekomi kotambola sur les réseaux sociaux na kombo ya pasteur de la foi na mwasi na ye. Bande konanga problème eza que eza na vidéo moko le pasteur de la foi basalaki donc zaki na manifestation chiko na manifestation wana ye na mwasi na ye kande bomoni photo na coin wana balati pembe pasteur de la foi akendaki ko remercier ma organisation nyonso kandenge tambolaka azaki accompagné na mwasi na ye kandenge tomoni biso nyonso alataki ba lunettes na ye fumé alataki na ye sikoyo kandenge toyebi après kaka ba remerciement na bango wana esalamaki na salle bandeko nanga diku batu baye kozwaka video wana baye kotia yango na ba TikTok baye kotia yango na ba Facebook pas possible surtout pona kosaliro mwasi ya pasteur de la foi batu balingi basalir ye na ndenge nini à cause ya ba lunettes. Ebele ya batu bazolo bakeno ye mwasi ya pasteur de la foi. Pourquoi ça fait-il que ye akendolata banete wana ba lunette moko eza fumé ba lunette wana eza kutu atakeno ba lunette moko peut-être ya misu kande to mona ka muto zo bela na maladie ya misu nde alati lunette mais selon batu kandenge boyebi na Congo na biso tozana batu bande konanga ba détectaka makambo ya mosika ba détecter yango selon bango balobi ke non ba lunette wana eza ya misu te ye mwasi ya pasteur il faut azala mwasi exemplaire akoki jamais kolata ba lunette ya bongo yango nde likambo bande konanga esali ke non mama Étoiline Inès TV lelo aya kobeta masolo comme d'habitude chers compatriotes nalobaka chaque jour que non na osala analyse nga moko te. Analyse ezalaka bien tozo salango 2, 3, 4, 20, 50, 100 personnes, même 1000 personnes à bas commentaires. To salik motuna moto pesi point de vie na ye kandenge ezalaka. Bande konanga kolataka ba lunette ezali sumu to ezali sumu te. Ezala ba lunette ya misu, ezala ba lunette ya sa misu.
eza lisumu to eza lisumu te. Yango ka motuna nazotuna ka ndenge tokendaka nango. Alors naza na posa ya point de vue na bino bandeko na nga na ba commentaire to sala analyse biso nyonso parce que Congolais, communauté congolaise ezaka wana pona ko jijaka. Donc ba otalelaka batu. Moi geste muke o muto ko sala il faut surtout pona ba personnage public. Surtout na olobakango chaque jour pona ba sala nzambe. Tant de personnes ba vandi penza pona ko ya osambu sa ba sala nzambe. Ndenge moi c'est pasteur de la foi à l'attaki ba lunette na église. Ezala na église, ezala na manifestation bandeko nanga ba lunette oyo alati. Et asalaki mabeto, asalaki mabete. Ba commentaire na bino bandeko nanga, ba point de vue na bino, toye batanto sala ba commentaire, baza ba sala nzambe. Na lobaka chaque jour, Bible d'ailleurs, yango moko lobaka, ne touchez pas à mes oins. Toyebi ke ya tant de personnes bayaka pona kufinga. Tango zo finga, oyebaka te, ndenge nini, to moma nini pasteur de la foi na mwasi na ye bakotaka na prière pona robelela mawanzambe. Alors tango sala commentaire tout en connaissant que baza basala nzambe na système moko ya kitoko. Comme d'habitude, Mama Ba News, Mama Étoile d'État, Mama Étoile Nines TV, yepe akosala analyse na ndenge na ye, analyse surtout na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bande konanga, komona ba lunette oyo mwasi ya pasteur de la foi à l'attaki, tolo ba vérité na omona nanga mabete. Na communauté na biso, la plupart surtout nous les Congolais, tozalaka soki mutu amibenga babengi mutu pasteur, soki mutu aza musala nzambe. La plupart des gens batiaka mutu wana neti azala musantu. Mutu wana akoki kosilika te, mutu wana akoki kobaye te, mutu wana akoki kolala te, ye azala penza ka musantu. Yango ebele ya batu bamonaka ba pasteur na biso. Yango ezo sala ke ba pasteur mosusu lelo ata za na posa osala mwa eloko azokoka lisusu kosala ngo te. Pourquoi? Parce que population eko jige ye. Lelo tokomi komona ta mateya, omona pasteur mosusu ake ya te na ye mateya kitoko. Mais omona batu mosusu bakozwaka parti wana ya muke. Bakomi kotambola na ba video wana ke non, botala pasteur na bino ndenge atei, botala pasteur na bino ndenge atei. Ngana omona nanga mabete. Mwasi ya pasteur, soki aza na posa ke non na lata pe ba lunette. Où est le mal? Kanenge biso nyonso tolataka mosusu moi eza ya makasi. Peut-être muto azokoka kotala na ete. Ba lunette au filmé la plupart ya batu balataka ngo soki moi eza ya makasi. Moi miso komi kosala moi pasi, moi miso komi ko chatouer moi muke. La plupart des personnes au monde na lata nanga pona misu. Mais eza te ke non alati yango pona ko impressionner batu. Non. Otoke batu batiela eka. Déjà batu batiela ka eka parce que aza mwasi ya musali ya munene. Mobali na ye déjà aza na église ya munene. Mobali na ye déjà balobela ka ye partout dans le monde. Mobali na ye ndenge ayebani na mokili mobimba. Ye pe mwasi ayebani. Kande na lobaka mosusu biso batu to yebaka raison te. Et puis tozalaka na posa ya koyeba raison te, mais tozalaka toujours batu aliboso to ya ko kritikaka batu. To ya ka kofinga batu. C'est dommage, chers compatriotes. Ezo sala pasi penza komona na Congo na biso respect eza lisusu te. Ezala na basala nzambe, ezala na bakonzi ya mboka, ezala na banani respect eza lisusu te na communauté na biso. Donc eza communauté moko tellement que batu nyonso baza na posa mbongo, batu nyonso baza na besoin ya visibilité, batu nyonso baza na besoin bayebana. Alors les gens se donnent du courage à osala n'importe quoi. Quand ndenge tokomi komona lelo mama na mwana, bango nyonso mibale bakoti réseaux sociaux, bakoti na TikTok. Mama alobi makambo boye pona mwana pe aye koloba makambo mama aye ko finga mama ko sasa mama na ye na niveau moko pas possible.
bandeko na ngai ezosala pasi, ezosala pasi. Totika mwasi ya pasteur de la foi kimia bandeko na nga alati e d'ailleurs simbaki ye kitoko makasi. Mwasi ya pasteur de la foi jamais tomona ye te ke non yango mwasi ya pasteur de la foi akotaki na émission boye akendaki pe ko répondre mama wana kutu ebele ya batu bayebaka ta kombo na ye te. Ebele ya batu kutu bayebaka ta elongi na ye te mama wana tolobango. Ebele ya batu aza mama moko azo vivre dans les secrets. Pasteur de la foi aza pasteur moko ayebana mokili mobimba. Mais elongi ya mwasi na ye eske bomona kango. Botala kutu ata ba photo o bazwaka bango na église omona c'est comme si eza mama moko alingaka na ye ata kutu bazwa ye photo te. Neti alingaka na ye te. Balobaka chaque jour soki omoni mobali azo avancer. Seke na sima na ye eza na mwasi moko oyo aza makasi. Komona lelo ministère ya pasteur de la foi ndenge ezokende. Mwasi na ye azosala musala makasi pas possible. Mwasi na ye azosala musala moko pas possible. Mwasi na ye azosambelaka mingi. Mais soki ezalaki kande na lobaki soki ezalaki basi mosusu ndenge toyebi biso ba congolaise biso basi ya ba congolaise ndenge tozalaka. Déjà mobali asi ayebani partout. Déjà na mokili mobiba bazolobela komwa mobali na yo biso ba congolaise ndenge tozalaka batu moko ba tapage na minute oyo peut-être soki ezalaki basi mosusu ba ye dans miniature bazolata kango air nyonso ba émission bakotaka nde kokota. Mais ce n'est pas le cas avec la femme ya pasteur de la foi. Alors bandeko nanga biso tozalaka ka wana pona koya ko bebisaka ba réputation ya batu na sengi na bino botika kombo ya mwasi ya pasteur de la foi na kimia. Totika pe kombo ya pasteur de la foi na kimia. Ebele ya batu bazo yaka bazo lingaka ko sambwisa se pasteur. Totika pasteur ya batu na kimia. Aza musali moko ya nzambe, musali moko azo sala, musala nzambe na sol, na vérité nyonso. Lelo toyebi ba pasteur ebele ba kota bikota kota. Botika pasteur de la foi kimia chers compatriotes. Biso o tolingika ko saliraka ba kombo ba pasteur ya nzambe, ba kombo ba sali ya nzambe totika. Eza na batu mosusu batu shakate. Eza na batu mosusu bandeko nanga batu shakate eza bien te. Totika ba comportement wana na kombo na Yesu. Bandeko nanga kandenge tolobaka tokomi décembre. Décembre yaka na makambo ebele. Décembre yaka na ba challenge ebele. Comme d'habitude, na sengaka toujours na batu nyonso. Moment oyo ezalaka moment ya distraction te. C'est vrai, il y a tant de personnes déjà bayebaka ke non na décembre ebele batu bakufaka na décembre ebele batu bakufaka. Batu bakufaka na décembre te. Batu bakufaka na ba janvier, février donc chaque mois batu bakufaka. Mais décembre ezalaka bien kozala toujours na attitude à prière parce que kala mingi te tozo kota na ane ya sika. Siko tanto kota na ane ya sika bandeko nanga okota na ane ya sika. Ezalaka moment ya bien na décembre boye ozo salaka déjà ba déclaration na yo pona ane otoko banda. Ezana batu mosusu ba sambela ba sala ba déclaration pona ane ya 2023 avant okota 2023 ebele ya batu ba sambela ki batiaki ba projet na bango ki na 2023 oyo avant ici le fona sala boye boye boye. Mettons des personnes ti 2023 yango oyo zo sila peut-être réalisation ya biloko na yo oyo zaki na posa aussi qui en goûté. Pourquoi? Parce que ozaki na distraction. Pourquoi? Parce que ozaki na temps ya koluka elongia nzambete. C'est alors que na yeko senga na yonde konanga ozolanda étoile Nines TV ko vivre lisusu na ba distraction te. C'est le moment o kota kapenza na ba prière. Ba projet tozalaka nango mais soki otie nzambete bande konanga yango bomona ka ba projet mosusu esimba kanango te. Et au simba nango te. Alors ba projet mosusu totia ka nzambe liboso, sambela tia pe nzambe liboso, sambela tia pe nzambe liboso pourvu que ba projet na yo oyo zo planifié na 2024 et simba. Toza na posa ka ndenge zalaka,
tant au kota 2024 tozolinga lisu to traverser 2025 tozala bato mosusu na ba commentaire bayebisa biso ke non mama nalandaki mateya na yo nalandaki ba conseil o pesaki biso tala lelo na kotaki na ba prière lelo makambo na ngai changer lelo na zui o na bando luka pendant des années to négligeaka te eza na babilo mosusu na ba église bayebisaka biso te mais babilo mosusu ezalaka boye peut-être na émission olandi ozui mwa mayele peut-être bovandi na bato bazobeta masolo ozui mwa mayele donc vie ekendaka bongo surtout prière bandeko na nga vie de prière nde likambo to négligeaka prière te na système moko ya kitoko tolobaka na biso ka bongo bandeko na nga récapitulation ebele ya bato bazofinga mwasi ya pasteur de la foi pona ba lunette ya fumée oyo alataki bato bazolobaki ma lunette oyo eza ya miso te pourquoi alataki yango mwasi ya pasteur munene yango bato bazoloba bandeko na nga yango mutuna nange ezalaki kolata ba lunette ezala na église ezala na ba cérémonie na ba fête na ba organisation moko boye kozala pasteur to pasteur te est-ce que eza mabe to eza mabe te quand ndenge tosalaka bosalaka na ba commentaire nga na si na pesa déjà analyse nanga bino bopesa ya bino tozalaka besoin ya koyekola toujours chaque jour chaque minute et chaque seconde. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi vraiment na suka penza ya partage na biso ya lilo. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye. Bye bye la famille. Wana tokomona na lisusu na ba émission mosusu. Talaka chaîne na biso ekotisaka nango ba émission chaque jour. Bye la famille et à la prochaine.